Très chers téléspectateurs d'Evi Télévision, je vous dis bonjour de partout là où vous nous suivez. Et déjà, votre rendez-vous de chaque dimanche à partir de 18 h sont maintenant de retour. Et n'oubliez pas que le mercredi, nous vous réservons chaque 17 h une rediffusion pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de nous suivre les dimanches. Nous serons là à partir de 17 h mercredi. Vous nous suivrez en rediffusion. Mais surtout, je suis toujours et je le serai toujours heureuse de vous présenter cette tranche d'animation chrétienne. Cette émission Gospel, La Splendeur, que vous aurez toujours l'habitude de suivre sur cette chaîne Evi Télévision et que nous ne manquions de rien. Soyez là, sinon vos suggestions nous seront les bienvenues. Vers nous, sinon écrivez-nous derrière la caméra, nous connaîtrons notre interaction ensemble. Bien sûr, pour ceux qui vont nous manquer à la télévision, n'hésitez pas, allez-y sur Eyokani Télévision, c'est là-bas que vous allez nous suivre sur internet, nous sommes là, tapez juste Eyokani Télévision, abonnez-vous et là-bas vous aurez plus de détails sur ce que nous allons parler et encore des questions, écrivez aussi là-bas sur le commentaire bien sûr et parlez-nous exactement de ce que vous retenez dans chaque émission que nous allons passer sur cette chaîne Evi Télévision. Evi Télévision, cette chaîne qui vous amène beaucoup de programmes, de nouveaux programmes qui vous permet de grandir dans la foi. C'est ce qui est plus important pour tout enfant de Dieu. Mais avant de commencer, vous le comprendrez que nous avons deux parties sur cette émission d'aujourd'hui. La première partie, nous allons recevoir un docteur de la parole, bien qu'il ne sera pas là, mais on reçoit ses œuvres, bien sûr, que je vais présenter très bientôt là, mais je vous explique d'abord. Et puis, juste après, les présentations des ouvrages que vous aurez à suivre tout de suite après mon annonce, il y aura le pasteur Jules Mounanga que je vais recevoir sur ce plateau qui va essayer de parler avec nous et avec vous également d'un sujet qui gangrène aussi l'église du Seigneur actuellement. Couper les liens, prier, tozo sambela, tozo monate, comment faire, stratégie il faut au sambela pour que tu vives vraiment la main de Dieu dans ta vie, parce que tu peux bien prier mais sans les résultats, parce que vous priez mal. D'ailleurs la Bible nous le dit déjà. Donc pour ce, je m'en vais déjà vous présenter quelques ouvrages de celui qu'on va recevoir très prochainement sur ce plateau, qui est le docteur de la parole, le docteur Blaise Mutombo, qui sera avec nous pour nous parler en long et en large des plusieurs ouvrages qu'il a eu à écrire, surtout à mettre à la disposition des enfants de Dieu pour comprendre réellement comment doit se passer la délivrance de l'âme, de la conscience et du corps, bien sûr. Mais sinon, je commence déjà par le premier ouvrage qui est La délivrance de femmes dénaturées. Je sais que beaucoup vont vous poser des questions, ils vont me poser des questions à partir de la maison. Je crois que mon caméraman est là pour essayer un peu de vous faire voir ce qu'il y a. Donc voilà, il y a ça. On va aller tout doucement parce qu'il y en a tellement plein, permettez-moi de déposer ça ici. Et après cela, on aura encore la délivrance de destinée satanique. Donc on aura à partager ce livre avec lui-même, le docteur de la parole, le docteur Blaise Mutombo. Et en dehors de ça, ne vous fatiguez pas parce qu'il y en a encore beaucoup. Et ici, c'est l'impact de l'ombre de la mort dans le lit conjugal. Dans le mariage, on voit tellement de choses, alors préparez-vous à être bénis par ce livre que vous allez voir ici défiler. Ici, j'ai avec moi la délivrance du lit conjugal, voilà, la délivrance du lit conjugal. Donc préparez-vous très prochainement parce que là, nous aurons lui-même l'écrivain de ces livres qui sera sur ce plateau, la délivrance du pouvoir du sang familial. Toujours avec le docteur Blaise Mutombo, vous le voyez déjà. Donc c'est ce qui va se passer. Et la délivrance de destinée satanique, vous l'avez vu. Donc moi-même je suis déjà béni par ça. Le renversement de barrières invisibles. Il y a de ces barrières que nous on ne voit pas, mais spirituellement il y en a et c'est réel. On sent seulement les conséquences dans notre vie, donc on doit carrément renverser cela. Le combat spirituel dans le foyer. Ovani foyer qui mise à la raté, kobunda koswana, réclamation. On va parler de tout ça là. La délivrance des manipulations ténébreuses dans le rêve. Toi qui fais de rêves bizarres, voilà un livre qui est destiné à toi. Donc n'hésitez pas, sinon soyez là branchés. Et si vous avez besoin de livres, sinon n'hésitez pas de nous appeler. Comment sortir des filets de la mort? Comment sortir de filets de la mort? Vous voyez,
s'il y a certaines familles, ajmoro boleka yangote, bakatela bino déjà mindelo. Donc ajwana bokoko leka yangote, comment sortir de ces filets-là? On a aussi la gestion de la chaleur affective et intime dans le mariage. Vraiment, on parle de tout. Hein. Spirituellement, on a délivré. Et aussi, dans ton mariage, tu dois aussi être délivré. Et je vous cite aussi l'impact des blessures intérieures dans l'adaptation de la vie conjugale. Donc, toi qui as été blessé dans la vie par certaines réalités de la vie que tu as eu, ton enfance ou je ne sais quoi, la délivrance de terreur de la nuit. La délivrance de terreur de la nuit, vous le voyez. Les réalités du combat spirituel. Voilà les réalités du combat spirituel. Je sais que tout le monde parle du combat, mais les réalités, il faut vraiment comprendre pour savoir comment combattre et puis gagner le combat, bien sûr. Et on a aussi les grandes questions d'adoration. Ça, c'est sérieux. Les adorateurs, je vous prie, faites un tour, appelez-nous pour avoir ce livre, les combats d'adorateurs. Les grandes questions d'adoration. Aussi, nous avons la délivrance des prisons spirituelles. Voilà, la délivrance de prisons spirituelles. Et pour finir, comprendre la métamorphose de l'homme congolais. Comment comprendre la métamorphose de l'homme congolais? Avec ça, on va commencer. Très prochainement, déjà la semaine prochaine, vous aurez ça. N'a explication détail parce que maintenant là on vous réserve encore l'exclusivité pour le dimanche prochain. N'hésitez pas. Pour tous ceux qui sont intéressés à avoir ce livre, vraiment appelez sur le numéro affiché au bas de l'écran. On va vous parler comment faire. Si vous voulez aussi que cela soit publié dans vos librairies ou quoi que ce soit, dans vos églises bien sûr, vous pouvez passer commande. On aura tout ça là. Si vous avez aussi besoin d'inviter l'écrivain d'ailleurs, le docteur Blaise, contactez-nous par le numéro affiché au bas de l'écran, vous l'aurez et il va vous parler, vous aurez le temps de bien parler par rapport à tout ce que vous avez vu comme ouvrage et titre de livre que nous venons de faire défiler tout de suite. Vraiment, nous passons à notre deuxième partie de l'émission on recevra pour vous le pasteur Jules Munanga avec qui nous allons essayer de parler comment sortir d'un lien, paix, d'une réclamation, il y a famille. Que notre Dieu vous bénisse. Allons-y à notre deuxième partie. Vous avez déjà eu l'occasion de le suivre 2 ou 3 fois déjà dans votre chaîne, mais sinon, ça serait régulier, d'une manière régulière, qui va passer pour nous parler de la part de Dieu. Derrière la caméra, comme on a toujours l'habitude de le faire, vous nous écrivez, vous nous encouragez, vous nous parlez et vous nous faites vos remarques. Merci énormément. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, sinon n'hésitez pas, allez-y tout juste en bas de cette vidéo que vous suivez tout de suite là, cliquez là où c'est écrit en rouge juste en bas à votre droite, c'est écrit en rouge s'abonner, cliquez là-bas, abonnez-vous et juste après votre abonnement il y aura une cloche qui va apparaître, cliquez sur cette cloche et puis après cette cloche vous allez voir 3 propositions que la cloche va vous donner, toutes, prenez toutes pour être en parfaite harmonie avec nous, avoir toutes les notifications des vidéos qui seront mises en ligne exactement ici sur notre chaîne. Mais aujourd'hui nous allons vous parler d'un sujet très très important qui fait rage aussi parmi les enfants de Dieu, qui certains ne comprennent pas. Nous autres, nous avons eu à suivre le pasteur en train d'expliquer cela. Voilà pourquoi nous nous sommes permis de venir ensemble avec papa pour essayer de vous parler de ce même sujet. Vraiment, on a yebi que vous allez désuiter et c'est très très important pour tout enfant de Dieu de comprendre d'où nous sortons, comment évoluer, où nous allons, surtout parce que l'objectif nabi c'est la mingi mingi tout le monde papa na lola. Et je vous laisse, pour ne pas vous prendre trop de temps, je vous laisse découvrir avec qui je vais partager ces plateaux et puis après vous allez nous écrire par rapport à vos suggestions. Mais sinon, avant de prendre le pasteur, je vais aussi poser la question de cette sœur qui nous a écrit en bas de la vidéo que nous avons mise en ligne autrefois. On va répondre à sa question et puis on va avancer. À tout de suite. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure que je suis déjà sur ce plateau, on a repartagé à mon côté, il y aura un serviteur de Dieu qui est à côté, que vous aurez l'habitude de connaître sur cette chaîne, mais sinon, pour certains qui ont déjà suivi l'émission Toposta Kiliboso, comprendre que c'est le pasteur Néma, le pasteur Jules Munanga Néma qui est sur ces plateaux. Avec lui, on va essayer de parler du secret de la nuit et du jour.
par rapport à la parole de Dieu. Nabi que même si nanda kundengeni secret ya butu, secret ya moi, secret ya nini, mais quand ça tokenda kwanganga non non non, nous sommes dans la parole. D'ailleurs, il y aura de références bibliques qui vont vous prouver que nous parlons, que nous sommes, nous resterons toujours dans la parole de Dieu parce que libanda Yesu ezakufa mususu torozote. Pasteur Jules, nous vous disons bonjour déjà. Bonjour, bonjour, bonjour na batu nyonso bazwili bakomala makolanda biso. Bonjour na équipe munene ezali sima caméra. Nzambe apambola bino, merci beaucoup na kotala biso lisusu. Merci beaucoup vraiment par rapport à l'équipe na pesi bino pembote mais bino mingi na suka siko ete. Pasteur Jules, j'ai vu avant to kota na sujet ya lelo parce qu'il y a une maman qui nous a écrit par rapport à la vidéo to posta qui la fois passée pour la to sambela mingi mais tozo monate. Alors est-ce que yé pour na yé à moni keza na onka likambo ya congolais to ya ko sambela mabete yé pour na yé à moni neti que nzambe si atika na Congo. Est-ce que vous êtes d'accord que nzambe si atika Congo? Boko nzambe otika Kongo okende wapi? Ye nzambe azali nzambe ya mokili mobimba. Ezaya lobi ete nzambe za nzambe ya mokili mobimba. Nzambe asi amitika komonana. Donc muto ya koluka ye nde ya komona ye. Nzambe akotikala ko changer te, azali le même hier aujourd'hui éternellement. Donc nzambe atika ka mutu te, mutu nde akotika nzambe. Soki balobi ke nzambe azomona na Kongo te, donc bato azoluka nzambe te. Soki bato aloki nzambe bakomona ye parce que nzambe rôle na ye eza ya komonana. Mama wana des fois aluka nzambe, aluka ye na profondeur pour que amona nzambe. Na Kongo biso yo tozali awa. Tozoluka nzambe tozomona ye mikolo nyonso et puis bato azali komona ye mikolo nyonso. Alobi que apesi nga illustration mo alobi que abanda ko sambela. Natuni sincérité ya ressemble ne moyen to mesurer ngozate pour appareil en mesurer ngozate mais alobi ka sambela ka ya solo abi moi je prie depuis le bas âge jusqu'à aujourd'hui non moi on dirait que bato ba sambela tende ba pambama bato ku ba sambela nde bazo s'enfoncer li sous na souffrance na douleur. D'ailleurs talo ko mona yo moko ndinga ni ezali papa, est-ce que vraiment oza d'accord ne bada osambela soki muto abongoli motema. Donc depuis bon mois na basambela kate, depuis bon mois na balandaka ba parents. So kolanda ba parents na église sikozo kende, mais okumisa âge moko boye, 16 ans, 20 ans, 17 ans, ça dépend âge de responsabilité, maturité, au moni ke na komi kotika mabe na s'engager maintenant na Yesu Christ. Maintenant wana pe eza na problème parce que mutu oya kopesa yo liloba na nzambe, il faut aussi azala na makoki akopesa aussi molimo na nzambe wana parce que liloba na nzambe ezali molimo pe na nzambe ezali aussi manifestation ya liloba o ezali kozwa parce que ezali biloko misatu ezali ko rendre témoignage ya l'eau, ya le sang, ya aussi l'esprit. Mais na tango biso ezali kozwa ozopesa batu liloba na nzambe wana, il faut batu pe bazwa nyonso misatu wana akoki kozwa kaka liloba na nzambe eke atikala ndenge azalaki non tango azozwa liloba na nzambe azwa pe molimo parce que ba apôtre après avoir kosambela la batu bandai ko imposer bango maboko après ko tia bango na maya baptême bayambi molimo santu eza molimo mosantu oyo asalaka rôle ya bonzambe pour que mutu akoka kokende na changement ebite azwaki chance nini ya ukende wapi est-ce que akweyaki na mutu oyo azana semence ya nzambe oyo akopesa ye pe semence wana parce que soki oloni eloko esi ekufi nguba soki eza ya kokufa ya kopola ekbimakate parce que yo loni akoloba kino na loni nguba nanga mais ebimite mais est-ce que qualité ya nguba ngo ezalaki malamu yango ozomona bato ebele bazosambela bazoyeba te dimension ya liboso ya oyo ezali kotia liloba na nzambe kati na bango, dimension ya mibale nde oyo ezali ko recevoir, dimension ya misatu environnement esika église esika azali parce que ezali trois alliances. Carrément, explication pasteur Otio peut être quoi plante carrément parce que même plante pour nous là on faut yeba mabele ni nyozo lo ne lango environnement ni nyozo pesango mais si ko ngai na yebi na ngate na ye na église et pas pasteur Jules nazo sambela ne sachant pas que mon pasteur a azana sémence et singélité. Est-ce que ngai faut na subir makambo wana? Est-ce que nzambe Dieu n'est-il pas juste de ne pas me permettre de subir conséquences ya pasteur oyo ngana ye nazo zora liloba baba msupe baloba pasteur msupe baka sala ngana yebisa bino membo sala botala ngana sala raté siko nakawana qu'est-ce que moi je vais faire parce que ngana yebité Dieu n'est-il pas juste pour me sauver nakati ya eloko ndingo. Merci maman. Nzambe alobi boye soki aveugle azokamba aveugle bango nyonso mibale ndo Yesu anazoloba bakokuwa na libulu. Yesu Bible pe lobi boye alobi ete soki mutu azangi koyeba akokufa. Mena lokola yo oyebi te nde loi
mais soki oyebi te fo luka koyeba pour que okoka kokoma na niveau malamu polo akotaki bato azali kosambela na Actes des Apôtres chapitre 19 atuni bango soki bayambaki molimo mosantu bango balobi toyebi makambo wana te yakamwe mais bino bozosalela ndenge nini. C'est sûr que amonaki libanda na bango ke bato bakosalela makambo ya Nzambe bakozala boye te, il fallait bazala accompagner na eloko mosusu. Mais tango aye atali amoni ke no bato bazali na nzela mais bazali kokoma te alobi ke bazana problème. Mina sikoyo bino makambo sala ndenge ni tango baye koloba ke no toyebi molimo musana bi mais siko Nzambe nini bozali kosala oyo ase manifestaka te, c'est-à-dire makambo ya Nzambe mama ezalaka na lolenge oyo ezali ali par na biso ezali par Nzambe ezali par aussi ya mondimi oyo ezali kosala ezali basala Nzambe bazana responsabilité ya munene d'abord vis-à-vis na Nzambe et puis vis-à-vis na bandimi wana. Et puis bandimi yango pe bazana responsabilité munene vis-à-vis na basali ya Nzambe vis-à-vis pe na basali nani na Nzambe yemoko. Mena sikoyo soki moto akoyi na chance d'abord ezalaka ta biso moko te toponaka. D'abord Bible lobi boye Nzambe nde amitika komi lakise pa na biso, Nzambe ami lakise pa na biso pour que biso to yeba ye. Soki Nzambe ami fongole pa na mutu akoyeba Nzambe te. C'est-à-dire makambo mususu eyaka eza lokola prédestination ndenge Nzambe aponaka batu. Nzambe aponaki déjà batu oyo kaloba na Nzambe ya solo kati na bomo na yo pour que yo pe okweya. Maintenant eza na batu ebele oyo par rapport ya ba réclamation ya ba makila na bango ena azo permettre te akende ko sambela na église il faut abongama. Donc bazali kotala ke non ilokola ya zali ko kende na tendance ya makambo ya Nzambe bakotika ye na église oyo bazo benga église mais pouvoir ya église wana kati na ye ezate ekwa mimene loko moko te ayaki na mbongo na ye na église ayaki na mwasi na église mais lelo akufisi bana na kati église mobali babotoliye misale kangami mais apesa akadimi na église ba église wana ezali ebele na mboka oyo. Pasteur wana finalement to comment se détourner na sujet na biso to yela kilelo parce que place na moni que to koti sous profondeur ya maramu finalement na moni loka be mission ici là te par rapport ya oyo wuti koloba et puis singa lisusu ba question mususu kili na poser. Parce que en tant que moi Nzambe quand je me retrouve na makambozo loba ezara ba oba olanda ngai te ngai moko na ozona nu il faut na bénéficiaire numéro 1 avant bango ba avant komela bango papa lobi ba réclamation familiale pe ko sala ko ba permettre que l'église ote ko kangola. Comment cela peut-il être possible nga nazo sambela na yebi Nzambe ndenge nini ekanga ngai ememanga na église moko nazo aveuglé nazo cha dîme nazo sala nyo sembe nazo mon avancement te. D'ailleurs il y a un frère une autre fois on avait parlé de la dîme to yambara mutu moko biso que dîme fait à la bani na kati église za na lisusuté. Et il y a un frère qui nous a appelé pour nous dire que d'ailleurs il sera pessin de dîme n'empia que ya kasusu makasi. Comment expliquer ça? Oui, azana raison. To bandana mutu ba dîme wana azana raison parce que azani na esprit alliance te oyo koki kopesa e. Omoni mabele nyonso makambo Nzambe ezali na baponami. Nzambe aponaki batu. Mona ta mutu azaloba ki apesi dîme azamo ponami. Nzambe abengaki mais nde akoye na information ya mabe, akoye na mabele ya mabe. Mais soki azui mabele wana babongisi yango ekozala sikoyo mabele ya malamu koleka. Si mutu azali kopesa dîme azali ko se retrouver te parce que na ba problème kati na ye. Omona ta mai oyo soki mai ya terrassier ata mai ya rivière premièrement balokelaka mai nzela te. Mai yango moko bilukelaka nzela na yebaka te koma mai ekobima na Kinshasa ekende ti eyeba matadi ke koto yonde océan ezali ekende komibwaka ti na océan mai yango moko bilukelaka nzela. C'est-à-dire tango biso tozali koya tozalaka d'abord na ba problème oyo tokutani mo tango tozobotama molimo oyo takepa ya Nzambe mais musunyo oyo takepa ya ba parents mais na ba parents tango bazalaki na bakoko na bango bazalaki na alliance na bango bazalaki na banzambe na bango bazalaki na vie na bango biso tozali kolia ba parents à partir ya makila na biso mais na tango ozali kolia yo ozali na promesse Nzambe alobaki te kozala mutu moko élevé mais oye obotami na famille ndenge Yesu ayaki na famille pauvre maintenant ekomi kosengete molimo ozali kolo emema yo na pauvreté ya mabele pour que ozala oyo Nzambe alingaki maintenant yo oye olie sikoyo okutana na molimo oyo fallait kamba yo spirituel ou le Saint-Esprit maintenant okutani sikoyo na molimo ya ba devin oye papa azanga ngakisi oye boye ba memi yo bakangi na loketo biloko nyonso wana ezali ba attention ya batango azali kobotama bazo annoncer que oyo aza grand mais par rapport na biso ezaka makambo ndese na makaba Joseph te Joseph ezana eloko moko sana makaba makasi na Psaume na 5 no bito so bato batanga ngo ndenge nini Bible lobi boy zela na so otanga lelo ebele eza sa 5 Bible lobi boy tango Nzambe aye ko promettre Joseph alobi d'abord minzoto après mamatiti wana bandeko na ba boy
Maintenant bande kona Joseph nde ba détermina type ya élévation à Joseph. Eza pharaon te muto abandaka nono bande ko ya Joseph nde bazali koloba bi mais yo olingi ozala nani olingi ozala gouverneur et puis ozala seigneur na biso maintenant okomone te plus tard bande lo bango inconsciemment si c'est parce que ezali ki eloko ya famille na bango eloko ne kozala te bango bazala ba gouverneur te bango bazala ba seigneur te c'est pour ça ba recheta ki eloko eza ya biso te kende na mamba belé impossible pour oui kende na bato bakozala kozala ba roi na biloko wana okende kona c'est pour ça kenda ki Égypte le temps komi kuna et pharaon a nommé seigneur et gouverneur ndenge basalaki mena koma bango bayebaki keno e fois la seigneur et gouverneur pourtant bazala kabana 17 ans mais makambo go selema après bambula ebele mais ba nommé ka makambo ça dit bénédiction ya mona na kanango mena siko mabelo so botamela ndeza na ba problème ebele oyo yaka kusala keno bato bakotana ba difficulté oyo bazali nango bakangi onzela kendo tuzaki na mwana moko awa tusambeleli akwe délivrance ma milimo bandiko lobakati na yebo alobete biso totinda ki na église ya bon moyo tanga kombo ezate totinda ki na église kingani mena yo ye ndenge ni toyebaki awa soki toye tokovanda te bakoya kolokoshase biso omoni siko maka tanda koloba omoni leo ndo salisi biso mena yo tozwaki o depuis bo mwana na yo tozaki kokolisa yo tout ça bapesa ki biso yo akopesa bokoki ko comprendre que non mutu par rapport ya makambo azali bakoki ko tia mission musika na ba destiné na pour que yako kokota na mabele o yakoki ko émerger. J'ai envie de parler en langue, de crier, de chanter encore la gloire de Dieu parce que quand il y a des choses comme ça qui sortent les autres ndangana ezokolisa kondima nga salinga moto mutu akokobota mana nyoso nzamba pesi kati nayi sans na ignorance akufi pe na nyoso nzamba tchaki likolo nayi c'est possible. Est-ce que Mungaï Nzamalobi que Mireille tu seras grand, tu seras ceci, tu seras cela par ignorance ou bien par réclamation et si c'est explication réclamation il y a ba lien nangai et ça dit que memi ngai ti na keka na église et ko délivrer ngai te pona mona pour na vie nanga et puis na kufina est ça possible? D'abord est ça possible. David azali kolobabo to bandana na Job alobi eloko moko boyeke nzambe nazo boya na kufa lokola avorton no mizemi elongwe ebimela libuma mama ti ebembe donc enini mabele bakeko kundango azoboya liwawana mena siko liwawana yazola kyango wapi nzambe akoki komisa mutu akufa mbala moko non donc ezali na bato et puis alobi deuxièmement que soki ayebaka makambo ki okomela yebo il fallait akende kwa annoncer na bato ba détruire la mikolo ya akoka kobesa bango ba détruire mokolo na ye pour que akoka mokolo na existe te c'est-à-dire ezali mutu akoki zabi azana pa promesse ebele ya tout mais na bato ebele oyo lelo boye par manque ya savoir bakomi maboma par manque ya savoir bakomi lelo ba pauvre esprit na ye basi bazwaki yango bazosalela nango esombeli kuna mituka mais ye azangi parce que couverture na ye abande osambela nzambe te bazwiye baki c'est pour cela nzambe ayebaki alobete nono avanga na kende ifunga na kende pour que bino botikala na mulimu za couverture mulimu santa zali promotion mulimu santa zali ouverture donc mulimu santo azali presque nyonso na kati na vie na biso mais soki mutu azangi eloko wana baoki kozwa ye albaki na ye sans toutefois koyeba kendenge nini akoki kozala mutu azaki tuna bambongo ba Job wana repos zéro pas après nzamba bandiko ya ko expliquer ye satan yaki na miso nanga événement wana ba expliquer ki après avoir kozongisa épisode ne makambo ngo ezala kinde boye mais soki avant ngaki ayeba te ke nono mutu akoki kozala na bambongo ale banyati tout ça ndenge ezali somme ndezali koloba ke nono nzambe longola ngai na baini oyo bazali koseka bazali kozwanga ba méchant bazali koluka bo bazana mino lokola ba mino lokola ba kosi bazana mamino lokola mikonga bazali kolukanga kolia ngai nzambe ko permettre te liwana ngai ko permettre boete soki ezala kateke mutu akoki kokufa ndiwa wana David ngaki asenga yango te liwa ya ba méchant ezali liwa ya kozanga kozala otombwa mate ezali combat parce que monde ezali spirituel et monde visible. Mon peuple périt par manque de connaissances, ça c'est la vérité, vraiment. On périt par manque de connaissances. Pasteur, un chrétien peut-il vivre une vie de pauvreté atroce? Un vrai chrétien, à quoi vivre une vie à pauvreté? Donc, même il faut qu'à s'enga pour aller. Autouni à l'objet, c'est la volonté de Dieu. Est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu qu'un chrétien ou à yebi l'obandam bazo demeurer na kata l'obandam a manqué même un pain dans sa maison? Est-ce possible? Bon, d'abord il faut qu'on définir eloko wana parce que batozo comprendre nango mabe. Kokufa na kozanga eloko
eloko nini esalaki ke no azanga akomaki na niveau wana ya kozanga par exemple parce que autaki na famille oyo basubasima ba condition fondement na bango esengaki ndenge wana lokola par exemple ba famille oyo bazouta na ba origine ba rekabite na Bible na Jérémie chapitre 35 oyo ba koko na bango basi ba pesi mode de vie na bango ke non bino bokozala boyete pour que bozala na vie ya molai ba pesi bango ndengwa yepe akozala parmi batu oyo bazali ndengwa to akozala moabite oyo ba botami na ba réclamation na ba lien moko ke boko vanda na mabala te soki obali mbala ya kufi soki okeli bala bokauki parce que pauvreté utaka na subasima moko oyo fallait ezala mena tango ye auti na famille ya ndenge wana justement nde Yesu ayaki ye amisa la pauvre pour que mutu wana mena tango zamba ko kangola ye il fallait différence ezala entre vie oyo azalaki avant na vie oyo quand même il faut amona quand même que no liwa ya Yesu Kristo na vie na ye ezali musala soit abongoli na motema malamu te soit azalaki makambo ya Kristo te mais mutu kozala ndenga azalaki après ko bongola motema ngana boyaka. Amen, pasteur, c'est important. Mais avant de côté la deuxième partie, nabiso ya lelo, ça sujet nabiso ya lelo. Avant de côté yango, papa tomoni, on peut savoir la réponse. Non, côté la polémique, mais on a vu tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, la toile, Makédé, les les gens se sont déroutés, les serviteurs de Dieu, bamisous ba pengu, voyant ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a vu l'un parmi eux, à Sengi pardon. À se retirer de la scène, il y a musique, à Royemba jusqu'à ce que Dieu lui permette encore de chanter. Comment vous pouvez recevoir ça? Est-ce que c'est possible que moto akoya ki akendaki tikola ki sabiso bon moto naie intimité naie aye lelo asengi pardon libosa bana nzambe nyo salobi na Royemba lisusu te na se retirer na rozon arati nzambe repesa ngai ordre. Comment vous trouvez l'acte on a moni ndenge nini? Et qu'est-ce que vous voulez lui donner aussi comme conseil? Pardon, comment ils doivent procéder? Merci beaucoup, mais sauf que on a l'andi image wanate na ungana uti na mabondeli mingi, mais sauf que ceux qui ezali ndenge uzali ko lobandenge wana c'est que zana semence nzambe kati na ye parce que toyebelaka oyo ke semence nzambe azali mosantu bao bakoluka ifo bazala basantu. Et deuxièmement nzambe azalaka vraiment Yesu Kristo alubi na biso na Philippiens ke akokaki kozala nzambe mais pona ye amona ki kombo wana to vie wana to nini titre wana grandeur wana kozala eloko moko lokola ko welisa kozala akokaki kokita ati liwa ko sabese maintenant na comprendre que te musala nzambe atambwisamaka beaucoup plus na humilité akozala humble azali mutu oyo bakoki komona mabe atubeli epo abandi nzela sika soki alakisi basigne nyonso oyo ezali kotalisa ete azali koluka pardon pa nzambe apambola ye nzambe aide ye et aussi il faut koyeba ete toutaka na mokili et puis tozali na musuni tango zauta na mokili wana nayebi te lolenge ya famille na bango ndenge batu bayebaka eloko wana te ke pasteur ndenge azali akoki kouta na famille na bango oyo babalaka te et puis akoki kouta na famille nano asimba mbongo te et puis na famille na bango balobaki ete soki asimbi mbongo akoki kopengwa et puis dimension ya bénédiction ekeseni Adam na Eve baloyaki nzete ya jardin ya katikati mais ezana batu oyo bakutanaka na satana ye moko na si ezali na msusu akoyaka ezali nazana amina nga moko ateaka likolo ya ba 7 possession ya yo kwesaka ba 7 sirène alobete ezana batu msusu oyo bakwisa makaka pamba na basi yosa balabala mipende za libanda akwei ezana ba misusu oyo bazalaka sikoyo batindeliye bandoki na église envoyé que ezana ba mususu diable moko alate ba degré que c'est ici maintenant problème na biso ya mutu ya makasi zalete aussi kozouta outi na couverture nini outi na couverture kindumba eza makasi pour que oyeba ko se protéger to o sorcellerie eza makasi pour que ozala muibi ya badimi na ba offrande outi na famille occultisme eza makasi pour que okende loge outi na nini parce que biloko na réclama kabiso pona kokoti sa bato babosa na kango okomo cause à serviteur de Dieu mama ozana makila na mai biloko wana nde bandaka nde ba difficulté bato bazana ngo mikolo nyonso ka ba problème moko tango azui voiture esili
amoni ki akomi na lola. Donc voiture eza nango moyen de transport, quel que soit kombo bakoki kotia, kombo eza ka signifier marque ya fabrication ici, kaza ndenge bato alata bilamba. Eza marque ya fabrication ici ke uti tel. Ezali te ke non ya ko sala tapage, ezali juste et bimisi yo eye kotika na place ali esuki wana. Donc koki kozala soki ke non soki tambole na mutuka boyo komi pape. Ezaka moyen de transport yo ndio kokumba yango mutu ka jamais kokumba mutu atandeke bazo sala lilo olali pongi yango ezokumba yo mais yo ndio kokita yo ndio ko télécommander yango yo ndio kosala soki ndenge nini ndenge ezali c'est-à-dire vraiment nzambe apambola yaya na biso wana soki mwana na biso soki musala nzambe wana oyo manifester ba signe wana c'est que a consoler mitema oyo ezalaki mingi menga makambo na ngana yoki yango te ngana na chaka matwe na ngapo na busoto te na chaka vraiment mingi matwe na ngapo na busoto te pona kwa ko suyer mémoire parce que ngana nazali juste pona ko pambola natala ka vraiment na pona kabiloko ya kotala na loka kabiloko ya koyoka donc nazali koyebete busoto mingi ekotaka na matoi busoto mingi ekotaka na miso Pierre alobaki na bato tango asali miracle lobete oyo tomonaki oyo toyokaki yango to sala nazoboya mingi koyoka mingi biloko ya bato pourvu que na komona pe na kende ko sala lokola bango yango na lingaka mingi te nazalaka beaucoup plus enfermé pour na ko éviter busoto ya miso mais soki asali ndenge wana a sauver ba oyo mingi bazalaki ba fan bazalaki kolela musique na oyo et puis apesi susu courage akoloba keno bao batikali bango pe balanda nzela parce que nzela lobiko yango wana nzambe akoka ko pambola mingi a longola na oyo nyonso bato bandai koloba parce que bango bazobosana tango ya sali makambo wana bato oyo bazali koloba bato bazali kozwa bakala ya moto bazali kozwa ba punition bazotiela bango mais soki ya sali eloko na repentance ndenge wana public donc alongoli monde spirituel na alongoli makambo ebele puis nzambe akolamusa ye pe akotombole makasi. Merci beaucoup. Vraiment, dans moins de 24 heures, 18 000 personnes ont réagi par rapport à Acte Wana, le frère Michel Bakenda fait. Vraiment que Dieu vous bénisse énormément parce que nous tous nous étions vraiment touchés de voir que au Simba Makitina niveau on a mais que il a demandé pardon publiquement et il s'est retiré de la scène à Oyembate jusqu'à ce que Dieu lui. Na yeba kité menga na zalaka na sepelaka na makasi asalaki ndenge nini asalaki nini le bango derrière la caméra vraiment moi t'expliquer bato ba yebite te ba yebate ba ba yebite to tiki bango ba continuer bongo biso ce qu'on a papa to robeta di solo nango sima ya caméra ça c'est juste. OK, merci za papa mbola yo lokolo boy ngana yebite logo moko te. Non vraiment il a demandé pardon publiquement depuis le lobby on a mis l'élément. Frère Michel Bakenda, que Dieu te bénisse. 18 000 personnes ont réagi. On nous a appelés de partout. Bananda Mazaki réconforté. Nous avons un acte humilité. Publiquement, tu as demandé pardon et tu t'es retiré de la scène. Vraiment, ils ont la bonne. Nzamba alanda aussi kokene na liboko na po obatama lisusu pour kola lisusu koleka. Merci beaucoup. Merci à vous qui êtes restés du début jusqu'à la fin pour suivre cette émission. Merci. Sinon, n'oubliez pas, restez scotchés chaque dimanche à partir de 18 h. Votre rendez-vous est pris. Sinon, notez ça quelque part pour ne pas oublier et une rediffusion qui vous est proposée chaque mercredi à partir des 17 h. Sinon, nous serons là pour vous amener toujours quelque chose d'important et de très bien pour l'édification de tous les enfants de Dieu. Merci au pasteur Gilles qui a accepté de nous édifier encore ce dimanche et sinon restez branchés. À très prochainement, que notre Dieu vous bénisse énormément. Pour ceux qui nous suivent à partir de Brazzaville, je vous dis bonjour énorme. Merci à l'équipe technique qui m'accompagne cet après-midi. J'ai dit merci énormément à celui qu'on appelle Aimé qui est derrière la caméra et puis aussi à Brielle Zantoko qui est à côté pour nous aider à réaliser cette émission. Merci énormément et à très prochainement. Au revoir.